Alléluia, alléluia. Ezali mawamingi, eza mawamingi binomo bouti koyoka. Ezali masolo oyo ezoleka na Kinshasa. Wana bouti koyoka kabundu walesa. Tango malobaki azanga aza mutabisa mabe. Batebeli bakanisi ke le messager azoluka ba problème. Zoka le messager ayoka ka mongongo nzamba alobi. Wana eza preuve yemo azolisa bandimi l'église. Que Aouti, Kobimana Basi, aye kokabela ba milimo mabe. Église mon mevalinien. Et pourtant, abimisi pe moi si nae que moi si on a kufa kado asala ka macrologie donc macromancie et puis asala ka science au babenga la dédoublement. C'est-à-dire que dans solo on a l'esprit de mort et logo oyo nzambe abengelelaki Saoul parce que Saoul a kene ko consulter l'esprit de mort. Alors, binomo omoni, ikabundu walesa azali, nganga, il faut na délivrer. Oh, bakendaka kuna, etali bango. Dossier à l'élo, osa zoroba, mon peuple périt par manque de connaissances. Pe,
bana na nzambe mingi bazali ba fanatique batika koyoka mongongo ya nzambe. Alors lelo naye ko parler bino sur dossier na la bino sur dossier à Micheline Shabani. Micheline Shabani oyebeli lelo alobi akomi évangéliste ceux qui docteur pour maman Olangi pesa évangéliste et docteur. Et là il évangéliste et docteur à la raté, tous en a 5 ministères, tous en a évangéliste. Ephésiens 4:11, il a fait les autres apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, pasteurs. Alors, pour l'édification des saints, Moutaros n'a jamais évangéliste et docteur, non. Un apôtre, c'est celui qui a 5 ministères. Jésus-Christ était sur la terre comme un apôtre parce qu'il avait le ministère apostolique, il était pasteur, il était évangéliste, il était prophète et il était docteur. C'est ça un apôtre. Mais Bamisusu, un évangéliste à cause de la pasteur, soit diriger l'église. Un docteur à cause de la pasteur, soit diriger l'église. Un prophète à cause de la pasteur, soit diriger l'église. Mais qu'un docteur pasteur a raté. Et puis dans une église, pour l'église à la puissance, il faut les 5 ministères et ça. Mais le haut, la Satan, quand on l'église, moyen 5 ministères et ça, il y a un moment dans l'église dirigée par évangéliste, église dirigée par docteur, mais normalement dans une église vivante, il faut tous les 5 ministères et ça. Alors, maman Micheline Shabani, en 2013, je crois, 2012, et Ningisaki Mboka, Bakabwani na maman Micheline, na maman Olangi. Maman Olangi, Oazali, démon en personne, Jézabel en personne, Ndoki, Angleterre, à Basalela, documentaire, mon Basile Kindoki, na Kinshasa, Ndekone Moka Mwase a témoigné qu'il y a sa sorcière, sur le tali face naïe, au tali bozali naïe, au moins que c'est une sorcière. Et puis, centre naïe, on a la faux et à combat, à faux maramine, bandoki na bandoki. D'ailleurs, na l'isolo, il y a maman Micheline Shabani. Maman Micheline Shabani, azali mwana uti na mboka, ayi bukola na bumbu, et pas ya mwasa noko nae. Mwasa noko na zako nyoko lae, amertime koti na motema nae, yepe motema mabe koti. Na lupango bazako vanda wana, ezaki lupango oyo, ba porte ezaki ebele, mama moko pe baswana na ye Micheline. Mwana na ye ya sexe ya mwasi bapesa ingate, mais mwana muke, azo muruma azo kende kota weso ibu awesa Kinshasa talaka bapuvu, ndenge yalaka. Mwana wana azo kende Micheline azo mwana wana, oli apekisa mwana wana, te mwana wana kina okwe na wese. Bazo tu na Micheline alobate mwana wana kufa. Tina Micheline abotaka te nzamba kangai mabota ya mwana. Assistant mwana wana te, aloba pete place mwana wana pinda. Alors Micheline Shabani, c'est une sorcière. Et là on nimba yoga nite na maman Olangi et ali ki yazako sa ki ndumba azo nimsa balbon, maman Olangi azo kangango po alobi azo sala na onction satanique. C'est-à-dire eza lokola ba wera nde basima bakisi na bango wana, yo ko ke renyete na sima. So amono mona yo ko molia mbongo na sima na ye, amoyongola yo. Et là, on va rouler là yangoana. Et maman Micheline azoloba nini, azoloba alobi ke tango azalaka maramini na komia alobi ke maman na ye, maman spirituelle na ye, maman Olangi. Mère spirituelle azalate. Bota la Bible, maman spirituelle azalate. Bota la Bible, maman spirituelle azalate. En réalité, Micheline Shabani, onction aye boyembate. Onction oyo na banzembo ni nyonso eza onction satanique. Ya wana bino bana na nzambe boyembaka banzembo ya Micheline te, boyoka yango te, même ya Mike Kalambay, même ya frère Patrice, même ya nani ba sœur wana nyonso tu, eza ba onction satanique. Alors maman na lobini ali maman Olangi ya maman na ye, soki asalaki mabe fallait maman na couvrir. Et puis alobi bien que maman Olangi ya yebi oyi ya yebi bolanda réponse na maman Olangi alobi maman Olangi ayebi makambo Micheline Shabani ayebi na koloba ngo te. C'est-à-dire azo na ko rappeler que ayebi bakisi basimba ayebi kindoki ya komande za osalama, mais oyo ayebi aza parti ya likambo wana ako détruire te po bazana alliance d'abord ensemble. Et puis ayo koloba ke soki ya solo amelaki batu église corps du Christ efutela ye nyongo oyo ba transaction maman Olangi ya pouvoir wana. Donc bino mo bomoni bazali bato bazosalela satana, bali bato oyo basimi bakisi minene neti wa kabundu walesa ye moko bolandi yango awa azo na l'église
et pas Gankeza que Aouti Kosala Kindumba aye pour Kabamili Mumabe. Mais le coup la bazana envoûté. Moi ba yogate. Na Galate 3 bandana 1 tina 3 pour la autres na Galate dit Galate qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié et ressuscité. Pasteur, est-ce qu'un chrétien cause à la kolokama? Oui, un chrétien kolokama. Et puis, batebe bakansakake, bisika bikauka eza na kingasani, ou bien bisika bikauka eza na malweka. Bisika bikauka ezali esika nyonso tu oza la chrétien, oza la pasteur, oza la intercesseuse, so oza na distraction, oza na vie de prière, okomi bisika bikauka, diable a honte à n'importe où ailleurs kokote panani. Donc bagalate babandaki na molimo basuki na nzoto parce que bazali distrait. Lelo en fait ozomona ba maman Olangi, ba maman Micheline Shabani, ba lukaka nzambe, mais distraction bako simba biloko. Et Micheline ninga c'est une sorcière, aza sirène. Ayemba kasala na onction satanique. Alors mobali na ye un vrai mupagano. D'ailleurs sur otali bien libala Micheline Shabani, na garçon na mobali wana eza libala cop. Donc c'est-à-dire moi si moko ndumba mutu apesaki Micheline cop wana comme Micheline alingaki mbongo azaki na passe azom bali wana nzoka mobali wana azaki famille na bango za mbongo ya kisi bakotsa na bakisi wana eza témoignage uti na mnoka Micheline Shabani yemo. Donc Micheline Shabani azali moko servante à Satana bo ka banze mona été il faut aller kana ko tubela parce que soka tubelité soka ya mbolité likambo esalami o ndenge ya de prier maman Olangi yete groupe abana bazana kati wana barobima barokini. Et là on Micheline Shabani ko ba osala parce que akoma ikolela partout muto azo sala bato basala kinumba bazo bota nana nazo embela nzambe na obota te nzambe aza juste nzambe le asala ka jugement na ye akitaka asala ka o azana tort apesi tort o azana raison apesi raison. Tant yo yebi ke obomisa mwana muke otubelité et là on yo ko sala conseil wana na pesa ngolo mbongo le kaka na Angleterre na Israël na bilombo moni nzamba tomboli wana zaki na 2004 le ozozonga zwa ba jeune fille mère encadré bango na yoka ngate yango moni assemblier tia kokota na masolo ya mwasa kabila tu ti ba yo koma ba lesbienne ya koma mwasa kabila tu. Alléluia. C'est-à-dire que Micheline Shabani il fallait éprouver nzambe asala mabe ayesu ko kosalela nzambe fallait nanu abima na combat atubela makambo nyonso tu bazosala na combat et adopter bana ebele bazala na balabala bakufa babama na bango bakufa. Bible elobi ke baorphelin na boprimé bazali bana nzambe te moto awaya kozwa bango ebe kozala yo bota te okata matriche na yo obimisa bazemi 15 oza coupable oyebi kokokobota te mpo ozomérite yango te me adopter bana mosusu zwa bana mike lelo so ozobota te oko adopter 15 bana okokoma 20 bana olokoti même na bamaternité bana baza abandonné po bana mosusu asi akoli orate éducation te noko olokota bana na maternité nzambe okomi na mwa mbongo encadré bana wana bakozala lokola bana na yo. Alors tomoni ke Micheline Shabani azali grand ndumba azali mutu ya misala mabe e azali mutu oyo alingi na ye kobafouer grâce à nzambe. So totali bien na témoignage ya Micheline Shabani aye na mama na ye. Mama Micheline Shabani apesi témoignage moko soki bato baza kosambela solo mpe ministère ya mama Olangi elala alobi bien ye na mwana alobi makambo ya solo mama wana alobi aya na Kinshasa nyokama mwana ne ali koyambe te po aza ndoki bamama boni mpe alobi abengisi bamama nyonso oyo bana na bango babunga c'est-à-dire na témoignage ya mama wana nzambe azosola na bino ke bato tu bakendaka epa mama Olangi bato tu baparlaka sur le combat spirituel babunga nzela alobi mama wana abandi kosambela mwana na zongi sikoyo alinga nayebisa bato ke bobondela mpo bato babima na église ya mama Olangi bobondela mpo bato tu babima ministère wana ekanga mais tellement bato baza na entendement spirituel te témoignage ya mama wana eleka ndenge wana mama Olangi azocontinue. Or lelo oyo témoignage ya mama Micheline Shabani eyaki mpo éclôturer église ya nani ya mama Olangi ekangama. Alors oyo eza première partie yango yebisa bino ke Micheline Shabani abongwama te baweleli onction oyo satanique ye azali koprofite nango ye apesa bato te ye ayeli ndenge mama Olangi akutanaki na satan te ayaki koprofite na grâce ya mama Olangi yango na mama Olangi akomaki kokate bambongo azokopesa mibali ye moto azozwa mbongo ndenge tiala mwana azakosala epa Marie Misamba mpe azosala epa ya mege 30.
Donc